ya pasi pe mawa, ya pasi mingi na motema, ya pasi ya kosakana te bandeko nanga, kolala kolamuka na basango ya matanga, kolala kolamuka na basango ya pasi, kolala kolamuka na basango ya mawa, kolala kolamuka na basango bandeko nanga kande boyebi ezosalaka pasi na lobaka toujours vanité de vanité tout est vanité na se ya moi tozalaka na biso bapaya na se ya moi toza bapelerin na se ya moi toza baleki nzela lelo okoki kozala na bomoi après 2 heures 3 heures de temps oyoki kaka no mutu kingandi akufi. Donc kokufa mutu kozala envie ya mutu ezalaka kaka grâce ya nzambe yango c'est vraiment important. La famille soki oza na pema zala toujours reconnaissant epai ya nzambe po oyebi te nini ekoleka après 2 heures de temps, nini ekoleka lobi, nini ekoleka lobi kuna. Grande est ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toyeli bino lisusu makambo, toyeli bino lisusu dossier, toyeli bino lisusu ya pasi pe mawa concernant liwa nandaku ya mama na biso Étoile. Nabandi ebela batu biso nyonso toyebi mama Étoile, ebela batu basepelaka na mama Étoile, ebela batu balingaka mama Étoile, ebela batu bandeko nanga toye na sango ya pasi pe mawa, toye na sango ya kolelisa concernant comédienne na biso. Avant na kota na mwa mozindo ya dossier ya situation pe ya circonstance ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na franes NM Franciel NM et pourquoi pas maman nanga, ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Eugénie Zemanga, sans oublier tonton Amos Kazadi. Voilà. La famille lelo oyo toyeli bino sango ya pasi, toyeli bino sango ya mawa, toyeli bino sango penza ya kolelisa, sango moko ezosala pasi mingi na motema. Koya kolala kolamuka na basango ya matanga, koya kolala kolamuka na basango oyo ezosala pasi ya makasi. Bandeko nanga kande balobaka sango yango kilo, la famille sango yango kilo concernant maman na biso Étoile. En tout cas ezosala ka pasi. Depuis lobi nango ezalaki le 12, le 13, lobi le 13 parce que le 14, voilà. Lobi le 13, nazaki penza na tante ya koya kosala analyse, yango na ye kosalela bino analyse awa. Biso nyonso toyebi ke mama Étoile aza moko ya ba comédienne oyo ajouaka na famille Libota. Pas seulement famille Libota, mais ajouaka pe na ba place mosusu, mais maison na ye penza oyo tokoki kobenga maison mère na ye ezalaka bongo famille Libota la famille. Bato famille Libota, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Toye kovanda ka boye na sango ye kokomela mama Étoile. Mama Étoile abota bongo bana misato. Azalaka pe mama mapasa. Pona ba oba ye bakate. Azalaka mama mapasa, abota pe ba mapasa. Abapota mwana liboso moko et puis aye kopota pe ba mapasa. Alors, ezana mwana moko oyo mama Étoile adopta. Mwana ya mwasi parce que ye atikala kobota mwana mwasi te. Mama Étoile atikala kobota mwana ya mwasi te. Abota ka mibali. Sikoyo ayaki ko adopter mwana moko, mwana wana azwaka ye neti kaka mwana na ye. Adopta ye penza, abokola ye penza, ye mutu azwaka ye penza mama na ye kwa tolo bango bongo.
alors mwana wana abandi ovanda lisusu na Congo te. Bino moko boyebi bazalaki na mama Étoile na Angola mwana wana, epi ye kosala ke ntango mama Étoile ye kolongwa Angola ake Kinshasa bake na mwana, et après opportunité yaki komonana ya mwana akende kovanda na poto ya France. C'est ainsi que mwana wana akendaki kovanda na France. Tango akendaki kovanda na France, ale nde bisika bandeki kovanda na mwa mosala na ye akomaki kosala. Mais toye kovanda ka boye na sango ye kokwea ke mwana wana akufi. Bino moko boyebi soki deja mutu asi adopte mwana, cela veut dire que mwana wana akomaka ya ye. Bien que ye mutu abota ye te, aussi longtemps que yo mutu bokola ye. Tomonaka na ba place mosusu omona couple moko songolo pakata bake ko adopte mwana moko ya 3 mois, ya 2 mois, voire même ya 1 mois. Ba adopte mwana wana, ti mwana wana bandokola, akozala toujours mwana ndako. Akokola kayebi ke ba parents nanga baza yeyo. Mosusu biso bato ya mwindo ndo tezalaka na sens wana ke ye kutu amonelanga pasi te, même to bokola yo. Mais mindele soki ba adopte ye, en tout cas au moins azalaka toujours reconnaissant yebi ke ba onde ba parents nanga ezalaka bongo. Alors mwana ya mama Étoile akufi, mama Étoile azana kin. Je sais qu'il y a tant de personnes au bazalaka na numéro ya mama Étoile. Veuillez contacter mama Étoile. Bo benga mama Étoile, kande boyebi, bo sololaka na ye, bo pesa ye mwa makasi. Okufela eza facilité. Okufela eza te ke non parce que aza mwana na ye te, eza penza matanga te, eza matanga, aza mwana oye abokola. Aza mwana oye adopta vi ke ye abotaka bana mibali. Alors atikala kobota mwana mwasi te, yango adopta mwana na ye wana. Donc azalaka mwana na ye, ye mutu abokola ye. Eza penza matanga ya munene, eza penza pasi ya makasi na kote ya mama Étoile na biso. Ezo sala pasi ya munene. Alors matanga eza parti mosusu ba o baza na France, matanga eza na France, ba o baza na kin, matanga eza epa ya mama Étoile. Mama Étoile asiatie matanga, ozalaka na numéro ya mama Étoile, veuillez la contacter. Oza na posa ya koparticiper na matanga, ozala présence na yo ezala, en tout cas ekozala malamu, bo contacter mama Étoile. Toyebi ke na famille Libota ekomi de matanga, ndeko na biso na kombo ya Patricia pe, je m'excuse, Bouloba, comédienne ya Bellard, fruit ya Bellard surtout, ye pe autaki kokufela papa na ye. Papa na ye akufaki, côté mosusu pe mama Étoile matanga. Alors, c'est vraiment important la famille quand de boyebi matanga eza mibale, famille Libota bozali boza ebele o bolandaka biso, veuillez contacter mama Étoile, bozala en contact na mama Étoile. Bo senda ye, bo tindela ye ba message ya ba condoléances, oza na mwa mégabyte, oza na mwa unité, veuillez contacter mama Étoile, solola na ye, pesa ye makasi. Bino moko boyebi kokufela nga na lobaka toujours ezalaka facile te. Soki yo nano tikala kokufela te, mosusu eza na ba dossier mosusu okotikala ko comprendre te, mais bato o bakufela basi bayebi, babiso o tokufela ba papa toyebi liwa ndenge esalaka na vie ya motu. Liwa malamu oyo kata bato bazolela kuna oloba mosusu keno ba opete depuis babande kolela bazosala makelele. Mais soki eza ya yo matanga na ndako na bino la famille, makelele okoyokaka yango te. Okoyokaka yango te, esalaka toujours pasi. Yango nga nalingaka toujours koya kopesa mwa conseil tango toobeta deja masola matanga. Nalingaka toujours koya kobakisa mwa un plus parce que mokili ezokendaka mabe. Lelo tokomi komona jalousie na niveau moko ya kosakana te, eza na bato azoyokela yo jalousie à l'occasion de rien. Eza na bato mosusu osali eloko te, mais ozo comprendre te ndenge nini moto azoyokela yo jalousie. Eza na bato mosusu mosusu momi na musala neti histoire ya ndeko na biso moko abetelanga lisolo alobi mama Étoile, je n'arrive pas à comprendre communauté na biso. Papa wana alobi azalaka na nini na Tanzanie, ozala na Tanzanie wana azaki na musala na ye azosalaka, camarade na ye abande ko souffrir, camarade aza pe marié, aza na bana, musala eza te, musala malonga. Sko ye na compagnie na bango bakomaki koluka moto
avandi ye moko alobi comme bazoluka mutu na musala na biso malamu kasi na invité camarade nanga oyo ameka kokotisa pe ba demande d'emploi na ye mosusu chance ekoki kokweya na maboko na ye akoki kozwa musala. C'est vrai aye kobenga camarade na ye alobi en tout cas merci beaucoup, je te serai vraiment reconnaissant pour na musala o pesinga. Et après un moment nzambe asali pe grâce baye kobenga ndeko wana tango akoti na musala wana bino moko boyebi misala nyonso ezalaka ba o babandaki kala baza na mwa salaire na bango ba o bakoti sika baza na mwa salaire na bango siko comme ye moninga abandaki deja kala aza na mwa salaire na ye siko o mosusu baye kokotisa sika na mwaka ya liboso baye kofuta ye amonika mbongo ebele mbala moko mutu ebandi kobeta komi kotuna moninga lobi yango nde bambongo bozwaka compagnie oyo eza na mbongo ya yebisi alobi d'ailleurs parce que obandi musala sika tango kaka kosala ba inane komi komata mwa ba promotion déjà mwa mbongo obanda kobatisama lobi donc yo ti osalaka awa 5 ans passés donc cela veut dire koza na mbongo ozwaka kutu o biso tozwaka te alobi te kana zwaka wana te puis talaka nga naza mwa chef naza na mwa position donc naza na mwa mbongo koleka nde place jalousie ekota moninga tango aye koyoka kaka keno moninga mosusu azwaka mwa salaire ya malonga ye motema pasi ebandi mbala moko ake kokende na bandako ya banganga o akendaki bandeko na nga histoire nazobetela bino lisolo awa histoire eza histoire moko ya vrai nalingaki nakota yango na TikTok mais nakoti nango yango te nazalaki na tante alors ye aye kokende pa ya banganga koyebisa banganga keno ndenge eza boye nalingi bobelisa camarade nanga wana liboma kande izalaka boyebi ba couple mosusu bazalaka soki makambo ezosimba nango bien omona ba couple mosusu na vie de prière bakati na vie de prière bakobanda lisusu kosambelaka te bavandi na bango eyaki kosala ke na couple wana pe vike mobala bando ozwa mbongo ya malonga mwasi pe attitude ya prière makasi etikala kozala te mobali pe attitude ya makasi ya prière etikala kozala te moninga ake kosalela ye bakisi tango ake kosalela ye bakisi bandeko nanga aya kozonga ka boye moninga liboma ebandi liboma ya kosakana te baye kolongola ye na musala na ndako babandaki kovanda bandeko nanga moyen kofuta eza lisusu te mwasi atekala na ye kosala na ye te vike mobala bando ozwa deja basalaire ya malonga mwasi musala abandaki kosala te bino moko boyebi ba couple mosusu ezalaka mobali soki azosala azozwaka mwa bambongo ya bien omona basi mosusu deja bazalaka de nature baparesseuse omona nga navanda na nga mobali akende na ye kosala mais basi mosusu ya mayele akoloba tikaka nga nakende pe kosala eza bien d'ailleurs kosala nga encourageaka toujours bato eza bien mpona santé mentale na yo eza pe bien mpona physique na yo alors mwasi abandi kosala te mobali abeli liboma mwasi pe musala ayebi ndenge ya kokende musala te ayebi bakotelaka wapi bazongelaka wapi moya kofutaka ndako eza te baye kobengana bango na ndako kote mosusu mobali liboma ya kosakana te liboma sur liboma siko moninga oyo bamemaki na musala ye azosavoure na ye musala eza te ke bamatisi ye ti grade te eza te ke azwi place ya moninga te me abelisaka moninga liboma mpona nini mbongo wana pour ye amonika ba 5 ans oyo nyonso ya bando osala kote oyo akotisi mbongo ebele aganye ngai la famille des jours mosusu tellement mwasi akomi ka lelo alala kote mabe kote jour mosusu alala kote oyo babengana bango ti baye kotia na mwana na bango ya liboso ya 16 ans baye kotia ye zemi pona nini bisika kolala lelo mama akende kotoyo atinda bana kotoyo bino moko boyebi bana basi deja soki stabilité eza te bana basi balingaka ba trouver solution à l'immédiat siko mwana mwasi ake kolingana na garçon moko parce que tozana ya kolia te tozana place ya kolala te akende kolingana na garçon moko boye na zemi mbala moko garçon wana pe Tanzania lobi nga na bala yo nga na kotikala kobala congolaise te nga na kobala na nga ka tanzanienne na kotikala na nga kobala congolaise te abengani ye siko kote mosusu bozolalaka libanda kote mosusu na zemi
Kandenge ezalaka ba place tellement kola les ate nde ezalaki na église moko babandeki kosambela bake kosenga na église wana soki babanda kolalaka na église wana kana Tanzanie wana nde baye kozwa bango na église wana siko na église wana ntango bayeki kozwa bango pasteur pe ya église wana azalaki ka Tanzania azalaki mutu moko ya ba prière ya makasi nde kobanda kosambelaka na mama wana kolakisaka ye ndenge nini na kosambelaka nde nzambe aye korevele ye makambo nyonso nde bakomi kosambela sur dossier wana kosambela jusqu'à ce que mobali makambo ekomi kozonga liboma ekomi kosila bakomi kosala ba délivrance na ba délivrance mais bakende kosila wapi na hôpital kuna nde bapesaki bakisi efalaki alandela bamakambo mosusu ka ndenge boyebi bien que c'était la spiritualité mais makambo mokili pe esi ekotaki pourquoi parce que abandaki déjà kolia biloko ya salite jusqu'à ce que eyaki kosala soki ane mobimba mpona papa wana ase rétablir complètement papa wana azongela bien nde papa wana ye kozonga ntango ye azozonga nde camarade kotoyo liboma ye moko eye kozwa ye nde bisika bayaki kocomprendre ke mokili eza mabe dans la vie la famille eza toki nabeteli bino lisolo oyo eza justement mpona koya kolakisa bino ke non tozalaka keba eza na bato mosusu okokanisaki no moto oyo alingaka nga nzoka na sese ya motema na ye atikala kolinga yo te eza na bamakambo mosusu soki oza na saint esprit te na kati na yo soki kibonzambe ya nzambe eza te ozalaka presse ya kokotisaka bato mosusu na vie na yo te parce que bato oyo tokotisaka eza na bato mosusu yo okokanisaka mama Etoiline azalaka bien nzoka oyebi motema na nga te motu kinganda azalaka bien oyebi motema na ye te yango nga ezalaka pasi na témoigner ke motu kinganda azalaka bien soki nzambe nano arevele nga te ekozala pasi ya makasi yango mosusu nga na baplace mosusu natambolaka omona bato mosusu bazoloba fi oyo amimonaka c'est pas dire ka mimonaka nga soki nanu nayebi yo te sur le plan spirituel ekozalela pasi pe mawa tosololaka mosusu tokopesa na bambote puis c'est fini et puis soki namoni ke boza na bino sérieux te ozalaka sérieuse te en tout cas ta mbote nango kozwa ngo te je suis comme ça dans la vie faut tozalaka keba lelo oyo bato bakoma na jalousie à niveau moko pas possible bato bakoma na jalousie moko soki lelo tokobanda kotala ta makambo ya bapoison bacomédien na biso oyo bazozwaka bapoison bazoliaka bapoison combien ya nos comédiens oyo bazoliaka bapoison vous ne pouvez pas vous imaginer la famille ekomi kosalaka pasi ya makasi poison ekomi lelo matakita poison lelo oyo ekomi matakita moke comédien kingandi poison comédien kingandi mataki comédien kingandi kitaki comédien bukingandi esalaki boye ekomi kozalaka pasi pe mawa tozalaka keba na entourage na biso tozalaka keba na bato oyo toza na bango pembeni tozalaka keba na mokili ya lelo ezaka mokili moto na moto azolukaka intérêt na ye mokili ya lelo ekomi kaka mokili moto na moto azomona kaka ye kaka akendaka liboso yango bomona bato mosusu jour mosusu nasala émission awa na oloba makambo ya toza bakongolais bose retrouver na bapays ya mipaya mboka mipaya toyebanaka kosungana biso bakongolais toza na mitema mabe il y a de ces personnes babenganga balobi mama Etoiline c'est comme si yo tikala koleka na situation oyo pesi moto musala kale même moto lobi balukeli yo ka epa ya chef na yo ake kokosela yo makambo balongola yo na musala lelo tokomi kovanda na bapays bato oyo baza na bapoto bato oyo baza na bamboka mopaya bayebi réalité ya bandako ndenge ezalaka bokoki kozwa ozwi ndako mobimba yo moko otie motu na chambre motu afutaka poke bobakisaka mbongo ezala la bino mbongo ezala ebele te e permettre bino pe bobombaka la famille mais bato wana okoki kozwa motu na chambre ka le même motu azolia yo na mokongo atie komona mokolo ndako atie koyebisa ye kutuna makambo ya lokuta babenga na bino na ndako ezosalaka pasi ya makasi biso bandeko tozala na motema malamu totika mitema na biso mabe lelo oyo ozosalela baninga ki motema mabe soki lelo oyo tolobi nzambe abengisi yo ke c'est le moment okende kopema osukela wapi okoloba nini okoloba penza nini tozalaka na mitema la famille nga nayebisaka toujours bato na se ya moi toza ba pèlerin na se ya moi toza baleki nzela
aussi longtemps que toza baleki nzela tozalaka na mitema ya koyebaka kose patientaka, tozalaka na mitema ya koyebaka kose patientaka mpe kose supportaka. Lelo tolobi yo koya kosalela nga mabe, mais oyebi te oyo ekokomela yo après 1 heure du temps, oyebi te oyo ekokomela yo après 2 heures du temps, oyebi te oyo ekokomela yo après 3 heures du temps. Alors soki nzambe asaleli yo grâce, asaleli yo ngolu wana, oza bien na bomoi, salaka bolamu. Yango bomonaka na bamatanga mosusu bokeye na matanga boye, olie bato balelaka, bato bakomi kotonga ebembe. Moi je me rappelle eza na ebembe moko tokendaki kokunda, c'était en 2000, si je ne m'abuse pas, 2011. Eza na ndeko moko akufaki, camarade ya mama leki na biso. Akufi, toke mama leki na nga lobi te, accompagner nga, moyena kende nga moko eza te. Toye kokende na accompagner, il fallait komona batie wana ebembe, bato baza wana olie bato balelaka. Kaka place biso tovandaki bazo tonga ebembe. Ebembe wana, auti kutu kolongola zemi, tala kutu, je me rappelle encore. Ndeko wana, oui bien sûr, azalaki na ye na via mibali, mais esalaki nga pasi. Na ba âge wana nazalaki mwa nanu, na bandaki komilobela nga moko na lobi, soki lelo oyo bazotonga ebembe boye, yango ifo toyebaka ndenge nini kotambola ke, ezalaka bien oke na matanga boke kokunda, bato nyonso bazolobela, musala nzambe akei, mama oyo abande opesa abande kokoteyaka bato, mama oyo azalaki na baconseil ya malamu, mama oyo azalaki motema malamu, ezalaka toujours bien. Tambola bien, zala bien na baninga, zala bien na mokili. Tolobi te ke non ozala na bakamarade pour que jour okokufa bakamarade na yo bazala ebele. Okoki kozala na bakamarade ebele, mais soki qualité eza te, ekozalela yo pasi. Zala na bato, mais zala na comportement ya bien kosala ke ata lelo oyo soki oza te, comportement na yo etikala ko marquer bato mosusu ke soki mutuki nganda azalaki awa, mais ero tolingaki tosala boy.